Diana ya dini ya Londres ezaka ndenge moko ozomona mais et pas batunaye na ba fanatique na ba kipango te ba monango c'est normal kutu bomolo le kasala défense avant que était Londres zamboka Egypte kuna ba kipango te mais lelo sikoyo to moni même likambo batu ba loba te siko ngana yebisa bango boye na loba ke moni bino sobo sepela rate makambo ni loba alors bino biboka ngamino kona makambo batu bo loba rate parce que ndenge zawana oza ko influencer batu o balanda kayo et ça là que batu baye ba lisusu sens ya kozala bien habillé quoi ozomona batu baye ba sens kozala bien habillé batu balinga ba sa makambo loko ozo kende identique mais on a ozonga kana simana kala oyo ba lisusu tan wera la tsabiso elamba ki buisa vive opération dragon kasi mote biso to koma ka ndengo wana na solo la bien voilà voilà solo la bien na ki buisa mpipa ya opération dragon jiba la tsabiso punda punda na bling bling papa on va la tsabiso Adidas a renouveler ngo lisusu mystique ozo comprendre papa yemba aina yoji kinke sere na mazantomo tolata ba mazantomo voilà tolata ba mazantomo kinke sere la Givenchy tolata Givenchy ozomona mais siko ezaki ba biye moko boye so ta leti emene ya ngana na mona na biye ma femme te na mona toujours boye azaki toujours homme ozomona alakisi biso ke libali olata boye tolata be ba Givenchy et simba pe mutakritika biso salati siko ndeti oyo to mona siko na nini na fond d'écran mère na ngata yo moko o eza nini donc tout est transparent et ton corps à l'intérieur est au monde mais tout le bateau donc on est complètement habillement mon compétent tout cas ça non imitable hein autre ko imiter ils a penza on prêter à la star na biso bon to éviter parce que balobaka c'est faire qui est mal entouré bon siko est-ce que muto ça bien entouré à cause na bato ko pese conseil là bila ça écoutez ma entourage ça parle pas de l'entourage ça parle déjà que la personne qui veut pas s'accepter ce n'est pas question d'entourage et alors quand la net aux entourage nanga sont ensemble en église catholique yo semble en église protestant est-ce que yo peut être que l'église de dimanche non c'est pas question d'entourage c'est juste la personne ne veut pas s'accepter mais nanga pena pengele lokomoko na ki batu misu ba olobake ote ba bazala ka so ba ki kuna ouais pas gagner tout ya mukili il faut zala boy na ebité mais nanga tu na question yo déjà mona conseil moi ya mettre Gim Salati boy tout monde a té mais Gim ça la ba plein pe mindele tout monde ba conseil ya ba 50 cents balata ndengo balata bongo te mais ba sala ba plein akon kuda tika la torche ni nani il y a des moments faut boye ba nini comment dire engagement musu soko zui angonde to makambo ko s'accepter boye soko zui engagement musu et ya ba moment mo faut passer neti bango na ba biloko bango ba kota faut passer la période de humiliation na éviter rambo soki a ko intervenir na likambo na loba faut passer ba moment humiliation on a vu ça la grand star aminene au mona mutoloko la comme on est kiminga star à côté d'un magasin, accueilli Bello à $20, mais il possède des millions dans la banque. Ils ont la période de l'humiliation. Vous avez remarqué, moi, la période de Rihanna a comme la période sombre. Vous comprenez, tout le monde a comme il a dit, moi, mon mobile a Kim Kardashian. Il y a des périodes sombres. Tu es obligé de les faire. Biso problème na biso ezaka aki. Batika ko incriminera batu soti mutu batu bazolo bake. Benga nyama na kombo na ye. C'est ça que je voulais dire. Kindingo fingi, kindingo fingi te kindingo lobi abengi mutu ndenga za na kombo na ye. Parce que pourquoi bango balanda so kindingo fingi so kingai komo na nga BBC. Mutu bo ba yo benga nga Jeanne. So nga na binga na Jeanne te. Na loba nini? Na okadate. Et puis BBC na nga na zonga so eba so époque ya Vernier Mwindo. Voilà. Reniaka ya Vernier Mwindo Reniaka bayaka pour défendre oka boye. Défense ezoma na niveau sakanate mais dit c'est quoi ça? Ozomona donc yana loba ne bandelike et pas na bango tout ce que leur leader a salaka izalaka rose izalaka bien. So leader na bango sa likambo batala kuna lidusa tonga so na munene batala lidusa claustra.
mais ça va leader mususu ba fongole on peut porter à voilà ozomona yango ce que Kofi alataki perruque bango bavandela perruque ya Kofi mpona nini bapesa biso exemple peut-être que Kofi aza star a utilisé ka image pour parler na mais tant fallait akolata perruque et comme est normal perruque fallait comme est normal mais perruque ya Kofi et qui sont normal te voilà bango sko likamba bien esenga mutu na bango fa salango wana eza nango normal mais soka mutu musa meko salango yango lo biso na lobane bandeli yana ba ke soki monike bozana posa ba critique muna bino maman Jojo bloquer merci ya baninga bobeta kara boti ko lobela ngo lisusu te parce que ekindaka ndengo wana te eza pas porter mère na ngai ozomona bon parce que ndeko na biso akiti na tata loko na ngalo bon omoni na vie mère na vie toza batu lola tozola muka makanisi na biso chenza ka tout moment mais to bosana te ke apôtre Paul alobaki nyonso na vie eza permis mais mingi eza utilité ozo comprendre nyonso na vie eza permis mais nyonso tout nde eza utile ozomona dengolo baningolo ba ke makanisi na biso esamilora mikolo nyonso na batango mosusu ekozala na circonstance moko bokozala trop isolé donc comme benda ba idée mosusu na yeba lisusu ezana verset moko boye bon voilà ezala kana 1 Corinthiens wana na chapitre 15 wa bilomo wa ndengo wana eloba ke moto musu akobeta libaku to akotrebiche sans qu'il ayeba yango mais bino bato bozana mayela ko sosola bozongse na nzela mais bosala pe attention beaucoup ya na mutambo wana ti merci papa ngolo bakema baku musu to beta na babomo ina biso ta musu conscience no lobelo lo côté au moins on peut ça normal mais lokola à côté de toi mutako ko simba yo te to azongso na nzela azate nde ngomona ke batu misusu bakoma na ba pratique musu za malsaine mais ami koti sipo makama beta to miko tsango na vie na biso ezala lokola maladie moko ya long terme alors pour si là il faut y attendre il faut ça ce qu'on a bateau baza ba conseil moko makasi o ba kozo mso pina la raison au mona ndeti ka ndeko na biso rambo azala kia c'est vrai oui ami koti ça bon peut-être to pensa te ce que à côté d'elle azaki moko kuma wa to ebiti mais c'est retrouvé que a commis dans la makambo wana ozomona mais ce que pour vous c'est quoi la raison et c'est à cause de temps et cause à la patience pe yemoko pe ce qu'on moni sa volonté ya kozonga la raison bon et aux la penza malamu mais de toutes les façons to ebake mukanda ya Isaïe lobara Isaïe chapitre 43 verset 4 lobara ke toza précise na miso nzambe pe alingara biso kaka ndengo wana Psaume chapitre 130 verset 3 lobaka et David a tuna nzambe question loba nzambe soko botala otanga mabunga boko moko na biso nangwa hotelema devant yo moto hotelema zati ozomona mais merci papa merci bon ça va merci beaucoup maman Ange bonjour joyeux Noël. Joyeux Noël, maman bébé, c'est bon, il sentait bien. Hein? Ouais, Dieu fait grâce. Maman bébé, c'est tout contribuer kaka. Na minute to la tipo ya peuple congolais, ya bon tout ça ba golo te na minute ba wario te. Maman mnyo sozo lo ba olo ba no ya solo. Déjà même ba wario ba mo ya wario sa discussion mo o koute ça on a sens te. Fali déjà ndinga zawana ala kisa identité na ye déjà. Fali abandine pe makamne o lelo te peuple congolais nyo sozo za conscient nango. Mais siko o ekomi siko vis-à-vis boye devant bana biso ka ndenge lobi bana banga loba wa chaque fois nga bana ba ba da ba wario na ndaku na ngati bana nga même ba yebiango ata musique ya papa revue anda obeta soka ya fali leki lokwa nga za ndaku likolo na si soka ata na za likolo mona na gangi malongo lango mona bango nyonso basi ba mesana ba bandi kosika ba yebi chez moi c'est comme ça. Mais à part ça, là, tout le accoutrement, accoutrement, il a fallu déjà et comme il s'en est trop. Et ça, bien, t'es na mis sur ya peuple congolais. En tout cas, ça, la propreté, accoutrement, il a fallu. Kota la ngoboye, ozo mon maman, et là-bas, azo la sa identité na bango, maman BBC. Azo la sa identité na bango, fallait comment on la sa identité na bango, ba arc-en-ciel. Aote kola tam comme ça, là-bas,
batia banini ya ba arc-en-ciel ba signe na bango ya ba deux fois bawangila bafoulard na ye bageste makambo ebele eza babilo asalaka deja babiloko ya nini ya ba deux fois eza na nzoto afali trop na basene na ye azalaka nango mingi sikoyo lokola bato lobaka mpo lelo olobi totia olobela sujet wana mais à chaque concert na ye autilisaka na ye babiloko na bango mama ange na kati yo te ata jour nalobelelaka bino nasala live mo nalobaka na bino ke concert afali ya Bercy oyo abetaka na Bercy eyaka concert moko boye fali aza ambassadeur ya bato oyo ya babengaka bango ni ba homo ya ba jeune aza ambassadeur na kati ya nini wana surtout na Afrique centrale yozomona mama BBC même ozomona mama BBC nalobaka na bino chaque fois eza mambo ebele eleka na kati oyo azaka soutenir par bango ata na komona oza fanatique ya Fali ne te blesse pas soko osengi demande okomata mais na oyebisa yo concert Fali abetaka na Bercy ezaki concert oyo date wana eza date moko significatif na monde donc date wana ezalaki obligé qu'il pleuve qu'il neige condition nyonso to eloko to ngai elekana na Fali nga beta concert wana bato balinga ata bakombata basaki nini ata bakombata batumbaki mutu place wana Fali nga beta concert wana omoi makambo elekana le jour wana na Bercy wana omoni biloko to batumba wana eza na artiste moko te eya na États-Unis akoko ya osala événement batumba biloko batundenge wana elekana boko inaperçu jamais parce que biso na bino toyebi ke soki makambo bongo elekani faut pas porter plainte faut futa biloko wana malgré bato wana baza na assurance en plus na quartier nini place nini ba Jackson esalama te banani esalama te Fali kaka osala parce que il est qui parce que Fali il est mandaté tant tolinga to ba bobo lobio toza ba jaloux tolinga kaete tozongisa kaete te to lo ba makambo oyo boyebi te tant peut ba balobi likamba to douter na likambo renseigne toi aussi luka ba information na ndenge na yo ate ozo 20 ans luka ba information mukolo okendo okuta nango jour Fali a bêta concert à Bercy, le concert de Fali a été soutenu. Kakate kapo na bata politique, non. Concert a Fali a qui message. Parce que là, il est ambassadeur. Beaucoup de gens pensent comme ambassadeur à UNICEF. Bon, c'est peli. Bon, ambassadeur à Makamsou, pourquoi vous c'est peli en angoté? Et puis, Covid et Kabwana qui trône dans le concert. Moi-même, la bino, bon, ça s'y met. Et elle, il ok. Tu as vu si bino, ok. Fali na Macron ba camarade te. Oh non, ce sont des amis. Non, c'est juste parce qu'ils utilisaient qui staramanier à Fali étant que artiste congolais pour amener la baron makambo baron bazana on a besoin na Congo on va obtenir à travers Fali, c'est tout. Mais maman BBC ba ko obtenir en pété parce que na sens nini. Na minitio baron mo bazo mona au voix de tous les musiciens populaires c'est pas pervé hein. Voilà ko to matato marché ba monter. Attendez, wario bakanga wala bakoma baolo balomba bilobela na base. Maman Ange. Oyebi ke parmi les artistes congolais au bande quoi qu'ils na ba combattant ke ba soutenir ba politiciens tout ça là et il y a des artistes au bande ko épargner Falina fait. Na pas pervé. Voilà. Et qui sont que comme il kamoro boyo na kini kuna ba osala promotion propagande ba provoquer leur moro boyo na poto ba kimi ba yo vanda na poto. Voilà koute yebani nango. Ezalaki bongo mais après tant Fali école hier lingaki azala et place o ya lingaka zala wana. Avant de place où il y a pour favoriser yena makambwana, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à accepter, hein? Il a commencé à accepter makambo o ba pekisakaye, makambo ba boye la kabango, na ba nini o akomi ko accepter ngo pour ba favoriser akaye. Yango tala ba yebisaki biso. Concert a fallu au chobeta ba business tu ba ka on na marba ba lobela ka o cho le kana na yu arena a. Mais baloba ki yango ba biso abi botika na bino ba kombata ba yate concert wana ekobeta personne mutaza na ina besoin te que concurrence à musique auto sala to suka so la musique mais auto zo lo besoin musique te
makambo to oloba o eza musique te elamba o tozo lobela teni comportement et musique te petango bozo loba ke bana na biso balanda bango te parce qu'il fallait un star botika kokosa biso bana monde lelo ezo vivre na mode oyo ndenge mouvement ndenge za ko kendelele na pesi bino kaka exemple ya téléphone iPhone lelo o ba star nyoso tu ba utiliser majorité ba star tu ba utiliser iPhone tout le monde est folle d'iPhone ba tout ba utiliser iPhone pour na binote ba iPhone na ba se batekela ngo bino comment va que côté que la mutation SMIC $1400 par mois a que le rendement que reçoit ma téléphone à $1400 par 1400 € par mois pratique en anine parce qu'iPhone ça coûte de bas prix wana les lots que tu iPhone 16 c'est dans le 1400 1500 €. Ngana gagné à 1400 na sombi iPhone après ndakwa bato après foufou bana après ba dépense mususu tu vas faire ça quoi? Est-ce que ba teke la bino ba téléphone wana déjà non basta bazo stimuler bino ba stimuler rabiso na mitia na kati ba stimuler rabiso bazo stimuler biso na batissage bazo stimuler biso na bakabelu na basuki bazo na ba maquillage bazo na ba parfum ba bilamba ba makambu tout basta bazo stimuler biso mais comment vous voulez pas croire nango ke ba balanda bango biso pour peut to landa bango vous comme le mona mutu abato arrêtez on est derrière des stars. Maman BBC. Merci papa. Oui, Lobano. Bonjour à tous. Bonjour. Et joyeux Noël. Hein. Joyeux Noël, papa. Ce que je peux vous dire, tout restant sur Nanyo Yabilambo, il fallait aller. Parce que il y a Bilambo et l'ataka. Ils ont un message, ils ont un secte. Ils ont un kachama et loco. Donc le loco ana, on doit décider qu'il y a la taboye. Tout ce qu'il fait, tu vas décider qu'il y a c'est pas lui. Lui il est manipulé. Donc faut pas comprendre que la kacha manipulation ana, en fait, ils ont le lobby na bango ana, ba lukaka va conquérir peuple congolais. Parce que le monde, il faut que vous en ayez idée, le monde tourne autour du Congo. Donc ba lukaka iloko oye ko sara que va dominer le Congo ana va tout anasima. Donc net bona papa Hervé ils sont pour chasser bazo luka bango en fait lobby sur boyoke a Koufi bango ça rango plaisir. Parce que ça gênant tellement gênant. Parti on a eu à occuper ana bango il fait bazala wana. Maintenant l'autre tout ce qu'il porte et banana ngokala comme dit un moko loa qui papa maloa kan ngokala. Et banaka nangokala mais sauf que en tant que bantou il fallait se cacher et ça le col melidiamba tant que toi kola motomoka melaga diamba na quartier na mimala on dirait que no bomba na musika akena ibale ko no meladiamba mais ce que comment na balabala ozo croiser motozo meladiamba les gens n'ont plus peur lui petit à petit il s'affiche ba le vito megaboy ba meki tenu oyo à peuple boudé a été simité en fait lui toute sa vie il y a musique. Donc kaka eloko wana il a mekaka biloko moko jusqu'au jour où va kanisa peut-être un jour pour conquérir le peuple wana. Le problème il est là. Lui c'est pas vraiment la musique il y a lingi suprématie lingi azali kolona top. Voilà. Donc luka top wana et ça là que andi makamaka moko boy na ba sacrifice. Nyoso o ba proposer. Voilà. C'est ça qui lui fait que azala boy. Il y a à côté. Et des fois, il doit y bon tout. Il y a que mais comme besoin imposé à côté de Janakati, tu es déjà dedans au Sani. Tu es obligé, on dit ma. Donc lui, c'est ça qu'il subit. Il n'a jamais compris. Bon. Donc comme il est dedans, ce qu'il a décidé de longue, il vous en a un peu compliqué la vie. Donc quand Bisso, tu condamné, tout ça avait fort que Bamoussou Baya Gaté na Vanzela Oyo. Genre tout le monde papa Hervé donc papa Hervé et que ça les Sony à Kobanga gazo la côté wa bateau au Kima c'est pas bon de pouvoir na monsieur Zarawana ba modérateur boza bokangela nga drapeau à Congo wana parce que lui bateau wa Zolandaye ils sont dans l'ignorance ce qu'on font même mis au talibien pour comprendre qu'il y a quelque chose qui se cache derrière
Lui, il est prêt à sacrifier même la moitié du pays na bateau parce que il y a la bien à temps. Il est capable. Il y a une opportunité au Gims Azwaki na tata wa multimilliardaire comment il est multimilliardaire wa Gims. Comment les noms? Oui, nani il y a un américain wana comme américain wana wa multimilliardaire wana comment il est? Bill Gates. Yes, on a une opportunité Bill Gates wana ndenge bayela ki biso tonga wana ba ko tchaba congolais na Congo. Mais là on est to bandidi yako bandidi ndenge ya époque badolela ba congolais ndamu. Parce que boye baka na mutuna bino que le Congo wana bomzo mana. Bomana ka Soudan est un pays moko ba kabola Soudan. Donc rêve na ko zara ka côté ya Kivu wana ba kama ba zwango, même ngo vers Rwanda.